nyonso pona yo, nyonso pona yo, lelo na pesi elaka kosalela, nyonso pona yo, kolo yese nyonso pona yo, lelo na pesi elaka kosalela, nyonso pona, kolo yese nyonso pona yo, lelo na pesi elaka kosalela yo. Nyonso pona yo, nyonso pona yo, lelo na pesi elaka kosalela, nyonso pona, kolo yese nyonso pona yo, lelo na pesi elaka kosalela yo. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Nyonso pona yo, nyonso pona yo, lelo na pesi elaka kosalela yo. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants ce soir. Et te jali zambe munene, zambe na bomo. Merci pour la grâce na yo. Accorder bisoli susu na pokwa lelo, afin que tu accompagnes de la ponambana, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne, Seigneur, et que tout namambo konayo, Papa, du début jusqu'à la fin, Dieu à l'ensemble na biso, Papa, kotika bisote, mimonisa ensemble tata, lobo konayo, ezali kolona biso, na pokwa lelo, nyonso ezali ko confesser kombo na yo te, mosi kanabiso, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Poka oyo na maboko na yo papa, kamba biso, kotika biso te, zala na biso, papa, du début jusqu'à la fin. Alléluia papa, au nom de ko confesser kombo na yo te, mosi kanabiso, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, ce soir. Le bénéfice, papa, kamba biso, molimo santo ensemble, zoa contrôle ya nyonso, nyonso ezali ya yo te, mosi kanabiso, na kombo na Yesu Masia. Père de gloire, te bénis, Seigneur, molimo santo ensemble, zoa contrôle ya nyonso, omimonisa, pete ujali zambe. Alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur, tu vas dire quoi, adorer zambe, le culte a déjà commencé, et en mode, tu vas dire quoi, adorer zambe, zambo abattre biso, et longo na banana biso, depuis le 1er janvier, tito komi na tango oyo, belela ye, tozo belela ye na pokwa lelo, tozo kumisa nzambe, mobateli malamu, abateli banana biso, likama moko te, kufa te, yango nde tozo kumisa ye, mobateli malamu ezali iseye, soki ye abateli te, oyo akobatela se pamba,
yango de protection ya solo ezali bobele epai na nzambe nzambe abateli bana na yo nzambe abateli yo ete bana oyo bazanga yo te yo ozanga bana te tozokumisa ye na pokwa lelo kumisa ye sanjola ye aza nzambe abongwani te aza lolenge moko lelo lobi mpe libela na libela. Merci le roi des rois, merci le seigneur des seigneurs. Akomisa yo tata mabota komisa ye akomisa yo mama mabota komisa ye alléluia tozokomisa ye na pokwa lelo abongwani te aza lolenge moko lelo lobi mpe libela na libela mobateli malamu mosungi akokam nzambe na bomba topamboli yo na pokwa lelo ete ozali mobateli malamu abateli mpe lisusu na journée ya lelo tolalaki tolamuki na ntongo alamusi biso lelo toye awa toyi kosangana. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Il est digne d'être adoré, à battre le biseau, à protéger le biseau. Où t'attends dans moment où que son nom soit élevé. Et bien-aimés, nous devons être reconnaissants envers notre Dieu pour sa protection. Toujours commissaire pour la santé, santé madame ou la pétiviso et l'ongona bana. Commissaire n'a pourquoi l'élo pour la santé madame ou la pétiviso. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Alléluia. Bana bazali na santé malamu kumisa nzambe ndekonanga ezali sujet ya kokumisa na nzambe ketango zali komona bana na yo en bonne santé yango nde ifo kumisa ye ndekonanga ndekonanga ata yo oyo zana mwana zali kobela na tango oyo kumisa nzambe etoyebi ete loboko na nzambe ekotushe ye akobika na maladi wana na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la prière du soir, la prière avant de se coucher. Alléluia. Tango oyangona et sengeli était tout bon de là. Et zali tango société tango tout zali qui va finir. Et bindenge ya ko bon de la te. Et yango tango to ko bon de la bana banda ko sur sotakana na ba pongi ces temps là est révolu. Et est-ce que commando mo kwa zali ha? Est-ce que ndekonanga? Est-ce que guerrier moko azali a et combattant moko azali a combattante azali et tombola mungogo na yo et na prière ya pourquoi tolobaki ete bandako na biso esengeli pe la moto ete mungu na sakane na biso susute ce temps-là est révolu au nom de Jésus. Toujours pambola et na pourquoi lelo nzambo azali kopesa yo nini poete oboko la bana oyo bazali balani zalate. Alléluia. Kumisa ye azali mobateli malam azali nzambe la bomba. Bien-aimé dans le Seigneur biso ba parents de ba tetoye ko bombe la pona ban to badi ko senga olimisi pona mabe na biso pe ya ban o mabe nyonso oyo biso to sali mbula oyo mobimba mabe nyonso bana basali pe mbula oyo mobimba yango nde tozala bana mosusu barebele bana mosusu batetu baempoli sengela bango bolimbisi epai na nzambe e tozala bana mosusu basalaka makambo mabe yango tozosenga ke nzambe alimbisa bango Job abandaki kosalela yango mpona bana na ye abandaki koloba ete mais peut-être mes enfants ont péché contre l'éternel yango nde ndeko na nga yango esengeli ete tokumisa nzambe tokumisa ye et tobelela mana nzambe mpona bana mana nzambe mpona bana bien-aimé dans le Seigneur mana nzambe mpona bana. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, limbisa bango, na ba chambre na bango, na ba zelo ba kedeke, évite nini basalaka, ayo ke la bango mawa. Alléluia. Seigneur, pardonne-nous et pardonne aussi à nos enfants. Mawana yo ezali kolaba na biso. Au nom puissant de Jésus, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Ma bénio soba na basali, nzamba limbisa bango. C'est pourquoi il est écrit que crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Yango na nzela lo sambo na yo. Yango de mwana akozwa pardon ya péché. Ezali automatique te. Alléluia ndeko nanga. Yango bondela ete tango nyonso bondela. Ete tango afin bakende kolala. Papa limbisa bana nanga. Et petit balala malam. Alléluia ndeko nanga. Alléluia. Tobadi kosenga makila na Yesu tozomelisa bana oyo makila na Yesu na nyonso oyo balia bamela ya mabe dekonanga makila na Yesu neutralize nyonso efase nyonso oyo ya mabe na bakantine ya ekole na mokili oyo na famille na bafete nyonso bana balia bamela au nom de Jésus omelisi bango makila na Yesu epurifie bango. Alléluia na basir nyonso au nom suprême de Jésus. Makile petu la bana, makile petu la pébiso va parent,
Au nom de Jésus, Makila na Yesu, Bele la Makila, et dans la couverture pour la bana. Makila na Yesu est protégé bana. Boutou Moui, Alléluia, Makila, Makila na Yesu, et Makasu et Zalikat na Makila, et couvrir bana. Oh Sengi, et longue Zalikat na Makila, et accompagner bana na biso. Alléluia, bana biso bazala balo, et la bonde la kona bana. Papa bana nga bazala balogi, bana nga bazala Nicolo bazala nasete, bazala mutu, bazala mukila te, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, parce qu'il y a la victoire dans le sang de Jésus. Bana nga balonga, bana nga balonga, au nom de Jésus-Christ. Bana nga balonga, bana nga batelema, akende liboso, asonga simate, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous sommes la molimo santo, nous sommes confiés bana et pas ya molimo santo dans zombe. Seigneur, la paix au banananga. Alléluia, au son chargé na bango, au protégé bango, au mimonisa, kati na bango, baye bayo. Alléluia. Bele la molimo santo ensemble, à visiter banananga, papa molimo santo ensemble, toucher banananga. Alléluia, tangu sa banananga, inspire mes enfants. Alléluia, molimo santo ensemble, bananga baye bayo. Toucher ba âme na bango, papa. Molimo santo na zombe, alléluia, touchez l'enzoto na bango, touchez l'esprit na bango, au nom de Jésus, bana na maboko na yo, papa tobi Seigneur soto zaliko dédié bana na biso et pas na molimo santo na zombe, alléluia, en s'en charger na bango, et diable a manipulé bana te au nom de Jésus, milimo nyonso ya manipulation, to bengani yango na kombo na Yesu Masia, et milimo nyonso ya manipulation aussi kana bana. Au nom puissant de Jésus, que le diable ne manipule pas mes enfants. Au nom puissant de Jésus. La âme ya bana nanga ezali ya côté kana diable te. Au nom de Jésus. Mokola mokazo boya na bana na ete ya ba prier d'abord sur le plan spirituel de ce que va impact nango. Alléluia. Bien-aimé, tozo boya mokola mokazo boya na bana na que diable a simba bana nanga ete. Diable a manipulé bana nanga ete. Diable a entraîné banana été dans cela. Oh nom suprême de Jésus. Oh nom suprême de Jésus. Alléluia. Ensemble, molimo santo ensemble. Lumière n'a eu brillé quand na banana. Banana va tomber na molilité. Alléluia. Va tomber na molilité. Sauf qui vous quittez, papa. Banana va monter lumière na. Il est écrit qu'un peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Que cette lumière puisse briller dans la vie de mes enfants. Na vie à banana lumière na yo kolo et briller molide longwa. Alléluia. Molide longwa banana tambulana na molidité papa. Banana tambulana molidité. Logo kona yo toucher bango. Au nom de Jésus. Il est encore écrit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Alléluia. Zacharie chapitre 4 verset 10. Et que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre localisent tes enfants aimés dans le Seigneur. Papa Misunayo, Balukaka, Mokimo Bimba, localisé, Banananga, Mona Banananga. Alléluia. Et Seigneur notre Dieu, localise mes enfants. Alléluia, Papa. Oh mon abisi Kawazali, intervenir, Seigneur. Alléluia, Nakombo Naïsmasia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Et tout bandit culte, et ce bandaki, il te a pourquoi. Et tout ça, pourquoi nyonso na culte. Alléluia, avant ya kokende kolala, il te a notre intitulango. Et la prière agressive du soir, avant de se coucher. Bien-aimés dans le Seigneur, Yamode Tozali Awa. Donc, au Canano, il va dans Zombe, Nassima Toro Kende ko agressé, Baronyoso, Bundisa Kabana Biso, Bazaliko Bundisa Banana Biso, Bazaliko Devie Banana Biso, donc Bundisa Bango, n'a pourquoi le lot. Bien-aimés dans le Seigneur, Yamode Tina Toyeli Awa, Ete Mukolo, Yamisatu. Et là, qu'un culte spécial, il y a des parents responsables pour la banane bango. Et pour la nuit, nous voulons voir un avenir meilleur pour nos enfants.
toyaka koprier na mokolo oyo ya misato, et particulièrement aussi mokolo oyo ya lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali pe mokolo ya misato tozali awa ndeko na nga ola kozwa te tanke abondela mpona bana na ye alingi bango te, ou bien c'est l'ignorance. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes là pour prier pour nos propres enfants. Yango nde ya kozala distraite, ezali émission te bondela mpona bana, ezali kaka te kaka na pokwa oyo kaka te, mais ekomi ya tout le temps. Alléluia. Yake to kolemba te pete l'ennemi akotikela biso tante, akotikela bana babomba. Non, osana ye ezali ke a entraîner bango nsima na ye lokuta na ye. Yango nde telema na prière mpona bana na yo, bunda na prière mpona bana na yo. To boyi ete bana basirsotaka na pongi. Non, nous ne voulons pas ça. Yango nde temps wana oyoke tozalaki bapene ya oyebi kutu tende nini okoki kooriente ma prière na yo. Ce temps-là est révolu. Lamuka na prière, telema lokola guerrier. Alléluia. Telema lokola combattant, et te combattre pour la banane. Et le Seigneur nous a déjà donné ce pouvoir-là. Namunoko na yoana, et te au telema. Tant va nous kokele kola, na telema liba, pas cauchemar, pas de contact dans mon ténèbres na banananga. Makila na yesu couvrir banananga. Tant aux banabazo kele kola la yaya. O tombo ki na prière okomona ndenge babanda kolala na kimia kaya toyebaki makambo te kala mais lokola to Seigneur alingi te toyebango salela yango ekolanda bolembu te epete tokomi ba héros. Non, ndeko nanga na micro ya pokwa lelo ezali mote Philippe yango nde na ye pete nakamba yo ndeko nanga na prière oyo yango nde ezali émission te ya ndenge na utikoloba. Ezali prière kota obo de la pona bana. Tozo bon de la boye de konanga. Tant soso lelo lobi ozo mona nano résultat te. Mais comment na yango? C'est sur le plan spirituel. Dieu est déjà au contrôle de tout. Bien aimé dans le Seigneur. Tozo ya collègue Satan on a vu son pambate. Mais nous prions pour avenir meilleur ya bana oyo. Mais yo pe ozala kalimité ozomona kaka bana. Non, ezali prière ozo sala bo. Ezali pona bana oyo. Ezali pona bana na bango. Ezali pona bana ya bana na bango. Ezali pona ba génération nyonso ekoya. Bien-aimé dans le Seigneur. Yango soki nano sabona na nte de konanga. Sabone na yo. Soki pe ezali malana el boso. To pe si ombote. Ozana isanga ba guerrier ya ba combattant. Bato ba luka nzambe. Yango te ko luka nzambe. Mukona misato ya lelo pona bana na biso yango nde yo pe komaka lokola biso oza mpaya te ezali pe lisanga ya bana nzambe. Likez, abonnez-vous bien-aimés dans le Seigneur pour soutenir cette œuvre. Alléluia. Partagez ete batonsoso oyo tozokabula oyo batonsoso pe ba bénéficier nango. Alléluia. Tozana ebele bana na bango bazokanga na babutu bana bazali dévié déjà na diable ba ebele bana baso bakomi bateti bapoli barebele yango yaya ata nano omoni yango te ndenge tozobondela lobi wana okomona mwana yango ndenge akobanda koseka. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur yango nde bolaike mpona kosoutenir œuvre oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, tokotanga na maloba na Nzambe avant ete tozonga na prière agressive ya pokwa lelo. Est-ce que vous partagez? Est-ce que vous bénissez de komoko ete aya kosangana na biso? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous avez la Bible na yo? Yango de moko na moko asimbi Biblia na ye afin que totanga maloba na Nzambe. Yango de tango tokotanga yango de mutu ekozongisa biso susu na prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tokotanga mukada na Nzambe na mukada ya Psaume 127. Tozotanga Psaume 127 verset 3. Tolobaki ete ezali
verset na biso ya référence esengeli ete mutu nyonso ayebango oblokango pe na mutu. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Bien-aimés dans le Seigneur, bana bazali héritage ezali kouta epai na Nzambe, ezali mbuma ya libumu na yo, ezali récompense oyo Nzambe asaleli yo, arécompense yo na kopesa yo bana. Epe ezali pe jour oyo pe tozobondela mpona bandeko oyo bazali na badifficulté ya kobota, afin que Nzambe pe apesa bango mabota, et particulièrement ceux qui obengi biso tokosunga yo pe na losambo. Ndeko na ngai tolobaki ete nous aurons des comptes à rendre mpona bana oyo. Ndeko na ngai, c'est pourquoi nous devons nous mettre dans la prière mpona bana oyo ete tobondela. Nous devons prendre soin de ces enfants spirituellement. Na bonzoto te alelo ezali mpona nzoto te, na nzoto ndenge osalaka bien bokisaka bachambre na bango, lesaka bango, futelaka wana nde sur le plan matériel yango nde sala eza malamu. Mais awa tozoloba o prendre soin na bana na yo spirituellement. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'aime pas nos enfants, il est méchant, il est mauvais. Akolinga te ke bana yo basala malamu, akolinga ete a dévié bango yango nde dekonanga atoye. Sur le plan spirituel, nous aurons des comptes à rendre epai na Nzambe yango nde bondelaka zwa temps ya kobondela mpona bana oyo. Bien-aimés dans le Seigneur, ezali très important, bien-aimés dans le Seigneur. Bakwete bauti epai na Nzambe mukolo bana akosenga yo bacompte ke non apesaki yo bana obokolaki bango ndenge nini, bazalaki ndenge nini, yango nde bondela. Ntango yo kobondela soki ke esimbi te wana okozala na raison epai na Nzambe ke ngai nabondelaki nabandaki kobondela boye yaya, yango nde ntango mosusu omoni ndenge toza mokolo ya misato boye yo moko kaka ozwi initiative na yo ke non mokolo ya misato nyonso nakobanda kogene na ngai kaka mpona bana oyo. Ntango ozogene yaya eloko ezalaki très important mpona bana, c'est leur âme. Yango nde totikaka âme ya bana na maboko na Nzambe. Seigneur, touche l'âme de mon enfant, et surtout oyoke azoyokela lisusu te wana, yango nde bondela ke Seigneur touche âme na ye ete ayeba yo mbuma ya libumu na yo, bana bazali mbuma ya libumu na yo, yango nde ezali récompense euti epai na Nzambe akotuna bakonte. Yango nde ndenge tolobaki ndeko na ngai soki ezali mbala na yo ya liboso koluka te okota en conflit na bana, il faut éviter, parce que soki olobi likambo ekozwa ye ete akobeba makambo nyonso tokoloba en bien ou en mal ekolanda bana. Pourquoi pas toloba ya malamu ntango nyonso, il faut osaka, il faut oloba makambo malamu mpona bana na yo ndeko na nga, yango nde ekolanda bango. Ndenge ezalaka monde ya ténèbre eza bongo, ntango ezoloba mabe monde ya ténèbre ya diable baye alobaki baza bazobe baluki ke bakomisa bango bazobe. Ntango olobaki te baza bazobe baza maye bokobonga bokokende mosika boza malamu. Ntango ozoloba oyo ya kote na biso mpe bayoki mama na bango alobi ke baza malamu, alobi ke oyo nalingi te bana na ngai bakende na okitise, bakende te na bakamarade mabe. Ntango bakamarade mabe diable atiki ete bana bakamarade mabe bayepa bana na yo oyo ya kote na biso mpe bakeba ye omoni te ke mama na bango aboya na bana na ye kino bakokotambola na bana mabe te. Wana sur le plan spirituel eza makambo esalamaka tokomona yango na miso te, mais c'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Yango nde il faut qu'éviter maloba nyonso oloba mabe ya bana retire yango. Mais na pokwa lelo tozali kaka na mokanda moko wana ya Psaume 127 wana, mais lelo tokotanga nde na verset 1. Verset 1 elobi nini ndeko na ngai? Psaume 127 verset 1 yango nde passage na biso ya pokwa lelo. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde veille en vain. Soki Yahweh atongi ndako te motonga azali kotonga pamba. Bien-aimés dans le Seigneur, soki Yahweh abateli te mobateli azali kobatela c'est pamba. Yaya lelo na pokwa lelo toye mpona kobondela mpona protection ya bana na biso, la protection de nos enfants. Comment prier pour la protection de nos enfants? La protection ezali namutuya de kolanga, protection wana sur tout le plan de kolanga. Tokoluka ete zamba abatela
âme ya bana na biso, corps ya bana na biso, esprit ya bana na biso. Tozali kosenga Nzambe a protéger bango na makambo nyonso o na se na mokili o na banzela nyonso bazali kotambola. Ndeko na ngai esengeli ete tobondela Nzambe a protéger, Nzambe a protéger mayele na bango. Tokobondela ete Nzambe a protéger bakelasi na bango, Nzambe a protéger nyonso na bango, avenir na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, yango soki tozali kosala yango te, yango diable akoya akoti apanzi mpona nini? Tozalaki bafainéant, tozalaki baparesseux, toyebaki te ndenge nini tokoki kobondela mpona bana na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, soki ye abateli te, mobatela kobatela se pamba na banzela oyo bazali kokende na nzela ya kelasi, Nzambe abatela bango na kelasi, Nzambe abatela bango na bavoyage ya kelasi oyo bana bakendeke, Nzambe abatela bango. Bien-aimé dans le Seigneur, ebi bamboko ndenge ezalaka oyo bana mosusu bakenda olibisa ngai, c'est douloureux, mais il faut topesa exemple wana bakende na baotokare, bakende otokare ekende ekoya bana bakufa bango nyonso yaya tozoyokela yango na mosika. Mais soki ke ekomeli yo ndeko na ngai komona makambo yango ndenge ezalaka, ndenge topesaki exemple bandeko na ngai famille wana bolimbisa ya mama azokende kotika bana na klasi na tongo, kaka na tongo na banyata mwana na motuka mwana akomi pla bo ezalaki bakale wana ya minene wana. Bien-aimé dans le Seigneur, mama kende kose retrouve na hôpital ayebi kutu te ako évanu. Bien-aimé, ntango tozoloba ke tobondela mpona bana soki ozozwa yango ala léger, donc olingi na yo bana na yo te, olingi na yo bana na yo te, donc mpona yo otiki nzela ke non oyo nyonso ekoki kokomela bango wana ekomela bango etali bango. Non, ezali sens ya irresponsabilité. Nous devons être de parents responsables, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi tu es et tu es tout bon de là pour la protection na bango. Et la prière il y a tous les jours. Bien-aimés, tant que les dans le comité, il faut être totalement. Protection il y a pongi na bango tant que qui décollent. Et que munguna za na pouvoir mon côté Nicolas banana yo. Baza ya yo sur le plan spirituel c'est comme ça. Tant que yo zo bon de la que Seigneur bananga na butu munguna asimba bangote asimba pongi na bangote yaya ezali yo ndem tozo bongo sur le plan spirituel parole ezana pouvoir yango zo mona te ke tango ke le bi ala zo même balandele yango mais tango ko le ba ke basimba bangote basheye wana ya kote na biso mpe basomi mpe parole wana donc bamabe wana bakoya balobi te tala yango toenregistre yango mama na bango date bojour boye aloba boye ke bana na ye mbokota simba bango. Bien-aimé dans le Seigneur, nazokotisa bino na dimension ya parole po ete boyeba la puissance oyo ezalaka kati na parole yango. Ndeko na nga yango soki oza mpe liboso ya moto ozomona moto azoloba makambo maloba mabe ya bana, il faut koannule yango sur place, parole contre parole. Bazoloba na mwana oyo aza zoba, non, sur place wana oboyi yango ke mwana nga aza zoba te. Ata soki ozali mwasi na mobali omoni ke moko adérape alobi liloba mabe, mais na ndenge ya respect toza ya Nzambe eyebi ke non makoloba oyo olobi wana na boyi na nile yango, ngai mpe naza pare na nile oyo olobi wana. Bana nga bakosouffrir te, bana bozele bokosouffrir. Yo soki mama moto alobi papa otelemi oannule yango, soki ke mama moto alobi papa yo mpe otelemi oannule yango. Sur le plan spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, il faut toluka ete to protéger. Moi na yo abali, au sengi protection ya libala mwana na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, banana ba balite, au sengi déjà protection. Seigneur, bana bala ma bete, au bandi déjà ko protéger parce que Nzamba ye bakande libala. Au de la paix, pour la protection ya future ya banana yo. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde qui koye ba téléréné ya ko bondela. Yango de ba prière ya boko ya yo moko te, cousine na yo wana ozotika ye. O tala bana na ndenge basala. Tala famille na bino ndenge bana basala. Okoko zongo mukumba ya famille mobimba ta bana nyonso ozalaka mutu likolo kaka. Ya basi kaka boye kaka bazeni kaka lobi ya boti lobi wana ya tiki bana nda. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut au bon de la protection. Il y a ma famille.
C'est très important. Et surtout pour la banane, il faut investir. Il faut prier beaucoup pour ça. Donc on dit, Zamba, on a que non, vous êtes gérant et bien, vous allez gérant et bien. Donc on dit, à confier sur la responsabilité, mais il y a pas de qui parle à yote. Et les mettons le Seigneur. Et les autres, ça va en tant que parent. Pouvoir il y a procréation. Zamba salaka moun Adam na Eve. Mais le reste biso va se compléter ensemble. Yango de sous ozana pouvoir moko likola mana. Ko kansate de konanga. Yango tanga soke de kolala wan o baptiser parole. Pongi malamu na kombo na Yesu. Bolala na kimia na kombo na Yesu. Chambre makila na Yesu couvrir yango. Mbetu ya bana makila na Yesu. Protection. Tous avez petit zambé. Tous avez petit zambé. Yango de tango sur le babongo. Yango de ezana impact sur le plan spirituel. Mais bana bakei karaba mi bois ki karabo. Papa mbimba lever le côté, maman mbimba lever le côté. Na vous dites ba ko landa yo tina chambre. O bana ola bango tina chambre wana. Mais tolingi était tango bakei bongo. Ndege expression qui baladi kaka lokola balala bébé. Qu'ils dorment comme des bébés. Balala, bakoya kola mukile tongo. Comme si c'est comme ça, ok, voilà, ça y est, bien pensa. Et ok, pensa que le azana profond sommeil, à la likitoko. Protection ensemble. Et le met dans le Seigneur. Protection et amaïle na bango. Baya na ba rapport malam ya kelas. Tout ce qui en a des kolangai. Yango de pourquoi lelo ni tokangi. Oye pete tokondela. On a banana biso, on a protection, il y a banana biso, protection, il y a âme, il y a corps, il y a esprit, il y a banana, il y a santé na bango, il y a études na bango, il y a avenir na bango, il y a étoile na bango, bien aimé dans le Seigneur, il faut protéger chaque étoile, il y a banana yo, étoile destinée à banana yo, diable a zone de vieux banana, et belé que non, à côté na destinée na été. Étoile à botama nango bana o bomona ka surtout que azamu bulu que yoga katewa ba tu yaba étoile ya minen daga memie a dévier bongo que po étoile na yo ana salate ba mateo bazote bisote dans l'église yango de awayaka oyoka évangile authentique évangile ok et ko révolutionner na ba prière et pena entendement na yo. Bien-aimé dans le Seigneur. Destiné, étoile. Ozo kateba, ban, tango kutu tozo kango nege bang anglophone ba le star. Star one est anglais. Déjà étoile. Et étoile. Que bon de la kake papa. Étoile ya bananga ébrié. Moko tayi wa étoile ya bananga. Tant soso, nani bomango, oyebi obota ministre, obota soki mutu ya munene soki ya ndengeni. Mais baye va dévier à comme clochard. Et c'est comme déjà clochard au nom de Jésus. Zonga normal au nom de Jésus. Zongi sa yena ndako, zongi sa yena zela malam ba na prière, ma bolongo. Dès qu'on a yemba kitoko alors va que nzamba ma bolongo, yo ma bolongo. 3 secondes pour la kobo de la prendre ban. Ma bolongo na c'est pour la banana yo. Todo na yo na se pona ban. Si tout ba oke ban ba se ba beba ya. Kolala te. Todo bon de la bongo pona nini. Est-ce que yo ko dala na mona na yo que à chaque minute, à chaque instant, non. Et dit que le na bisika a dans la surplacité. Yango de yo ko banda ko bon de la pona ye. Ozomon parce que aux analyses que 24 heures sur 24 au contrôlé, mettant les classes, les bossons au critique. Yango de aux protéger, que Seigneur, basal langa mona ma bete na kelasi, basal langa mona ma bete na famille, balé langa yete biloko mabe, protection de moi. Au nom de Jésus, tout pas bon les hommes pour la parole de qui Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissant pour ta parole. Seigneur notre Dieu, Sangi Sakali Sotango Nyonso,
He mokolo ya misato. Ete pete tobondela mpona bana. Ya eza kaka mpona mokolo ya misato te. Awa nde eza classe toye cours. Et yo nde okesur na pratique ya tous les jours, chaque instant. Ke oza na kanda esantu. Mpona bana na yo. Kanda peza ke moko te asimba. Mbuma ya libumu na yo ndeko na nga. Le fruit de tes entrailles. Yozo sakana nango. Ya omo si tu bino basi. Oyebi 9 mois ezali awa. Yake na basoi na bapasi ba douleur ba malaise. Baya ko bebisela yo mwana ngo. Que au vindipe total. Non. Au nom de Jésus, Père de gloire. Père sanga makasi na mbo de la pour la bana nanga. Na s'investir na prière pour la bana nanga. Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur Tozobodela. Tozobodela, Père de gloire. Père sanga makasi. Nazala toujours. Na mabolongo pour la bana nanga. Papa, quand ils sont et la tangai, papa pour la bana nanga. Alléluia, Nzambe tata. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur notre Dieu. Yoki na malobana ete. Ah oui, soki yo obatelite mo bateli akobatela sepamba. Soki awe abatelite nana koki kobatela bana oy. Ah oui, merci Seigneur pour ta parole. Alléluia, Nzambe tata. Soki obateli mboka te. Ba oy bazali kobatela, bazali veiller na pamba. Oh Zambo, papa, merci Seigneur notre Dieu pour ta parole. Et Dekolanga, encore une fois, tu as dit que dédié, Bana Oy et Païnanza. Seigneur notre Dieu, un dédié Bana et Païnayo. Alléluia, papa. Papa, il y a deux autres contrôles la bango. Yangonde, et Nicolas Baketozo, fait la garde de nos enfants à l'éternel Dieu armés. Seigneur notre Dieu, papa, il y a péché garde à Banananga. Crèche à solo. Ezali epai na Nzambe oyo mema bana na yo na crèche ya Jésus-Christ okomona ndenge bakolesela yo bango kitoko papa na ye bana na nga epai na yo na crèche na yo Nzambe tata ete ngai nakozala te na ntango nyonso nakozala na bango te 24/24 ndeko na nga eza la garde de tes enfants à Jésus-Christ. Tango de tango bazali kokende classe papa batela bango. Tango bazokende kolala papa batela bango. Tango bazokende ba voyage papa batela. Tango bazali kokende la famille na bino wana tango passer na bino ya nchoro wana. Tango de okei kotika bana ya bakoki kolesela yo kindoki ya lo baba si lo malobi ke kindoki bandeko boyokela kango na musika ndoki mwana akomela yo ndoki na ndako na akobanda kobundisa 24/24 au nom de Jésus. Tango bazali kokende wana passer na bino wana nchoro wana papa moto na yo zinga au nom de Jésus. Nyonso bakolia kuna ya po yo kuto ye biteke ya la choro mais sur le plan spirituel choro moko ya munene ya ba veste ya ba choko ya ba kitoko ya eleka na kindoki bako baby sila yo mwana ya vie soki ba baby sila yo mwana kindoki vie baby ya ako bala ko contrôler yo to la ba moi faiblesse mukebo na butuana mwana oya yo moko ya vandeli yo na kingo. Oh nom de Jésus, bana papa protection ya bana la garderie ya malamu yangwana pa ya Yesu pesa ye bana butu moi papa tindege bakokola tindege bakokoma mibange na bana na bango na bana na bango na ba génération ekoya papa na pension garderie ya bana na ngai Nzambe tata Seigneur ba oyo bazali basi ba bebe ba oyo basi ba komi rebelle ba oyo bazali sus na nzela te papa zongi silanga bango na nzela na yo Yesu. Alléluia, touché ba amena bango na poko alelo ya toye na poko alelo pour na kobondela pour la protection ya bana. Alléluia papa, corps, âme, esprit ya bana na ngai na maboko na yo papa muida a touché yango te baza yanga ngai nde mutu nazali ko dédier bango ngai nde mutu nazali ko pesa yo garde na bango papa yo musantu na lo yo nde Nzambe le tout puissant papa diable simba bango te au nom de Jésus-Christ. Alléluia papa, garde ya bana nanga obele paina yo batela bango Seigneur notre Dieu.
corps, âme, esprit na bango, mayele na bango, papa batela, akabe étoile ya bana nanga briller, destiné ya bana nanga bakota na destiné na bango, lettre wana osala, ete o bayana ngo na mukilo papa, yango de Seigneur notre Dieu, o bongisa pona bango, ekokisama, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tina otozali koya kobondela yango wana ndeko nanga me papa bakelasi na bango na bombisi bakelasi ya bana nanga epai na yo. Alléluia. Abombisi na bombisi epai na yo ndeko. Est-ce que ozobondela bien ozolanda nga bondela mpona ba oya yo ntango ozoyokana ngai nazobondela mpe mpona ba oya nga na université wana Jonathan na ngai papa komisa etina suka ya nzambe tata bana nyonso mayele basilisa bakela bakende mosika. Alléluia. Papa tozotika siko mariage babala atako abotami lelo banda kotika bapreparaka bongo papa anatiki o protéger mariage ya bana na ngai nzambe tata bakende le mariage ya diable te diable abomisi na bango mariage te au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Mais c'est comme ça qu'on prie pour la protection de ses enfants. Alléluia. C'est comme ça qu'on prie pour la protection des fruits de tes entrailles. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous a donné ses enfants. Bien-aimé, tu auras des comptes à rendre. Ce que vous allez en côté. Mais ce que vous allez en côté. Et au Kobima, que le Seigneur a un de la nanga. Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur. Mais il a dit qu'à et sous qu'on a pourquoi hâter tous les temps. Alléluia. Bondela. Bazela nyonso ya kelasi. Bazali kokede. Nanzela biloko akolia papa protéger bango. Balese la nga bana biloko mabete ya kindokite. Ya okilitisme te au nom de Jésus en tant que parent na boy. Naboyi baliate papa. Oyo kamaloba na ngai na pokwa lelo. Oyo kamaloba na ngai na pokwa lelo. Ezala na nzela. Oyo bakendeke na bakan de voyage papa. Kuna ba okitisa batonda. Na bakelasi na bakantine ya classe ba okitisa batonda. Papa tangu bakokoma liboso. Makila na yo purifié nyonso et sanctifié nyonso au nom de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Domaine mosusu ezali très important. Otoko kobo salete ya pongi, yango de na pongi, bayaka kokuta na bana biso. Ya tozali kotika. Kosenga protection ya pongi ya bana na biso et pas na papa protéger les ngai bango. Seigneur notre Dieu, pongi na bango ezali doux et agréable. Pongi na bango Seigneur, pas de contact na monde éternel. Et na trempé pongi ya bana na makila na Yesu. Et pongi ya bana na makila na Yesu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es la bonne de la paix pour Oyayot? Ozotalanga, bon de la, okoni bazola, ya omoni makambongo, ya acte ya ba irresponsable, kangona, ola irresponsable, ozokoka ko bon de la tête pour la bana, telema, soki moni pongi telema, va prier la boipe, basala kango ya ko vanda te, telema, ozotambula, ozokite kendenge, alobaki na Ezekiel kende na gauche, kende na droite, alléluia, biblique, komami bongo, na kombo na Yesu Masia. Osengi protection ya bana biso pe tozobele la Seigneur telema papa mupanga tozobele la mupanga ensemble contre bayini ya bana na biso onyoso bazali kobundisa bana na biso mupanga bele la mupanga siko beta maboko mupanga wana se multiplier contre bana na yo mupanga se multiplier attention que koma 100,000 et koma et se multiplier au nom de Jésus contre bayini nyoso contre banchoro nyoso ya famille onyoso bazali bundisa bana nanga. Alléluia. Mupanga baokitiste nyonso mupanga nzombe dans le contre bino au nom de Jésus. Okitiste ataka bana nanga ete eko zwayo te ndoki ozolandela bana nanga ete eko zwa ndoki nyonso oya kotelema ete abelisa vie ya bana nanga ou bien oyo nyonso asali deja likambo papa mupanga na yaya masumu na bango makila na bango ekoya na mitu na bango moko au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yaya, yakaka, meke dinyon soto bondela. Yango de to komina suka, pona poko alelo, bondela ka, pona protection ya bana o butu moi, loba moko, parole zana puissance, parole ya parent lisusu, yaya, zambe amuke, parole na zana puissance makasi, likolo bana pete, yonde propriétaire ya bana wana. Alléluia.
Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourne à biso, namaboko na nzambe, elongo na bana. Père de gloire, protection, il y a demeure na biso, protection ya bana oyo papa, protéger bango, na butu alelo, pongi na bango ezala timia, apa mokote ya ko attaquer bana nanga, mokote ya mona bana nanga, alléluia, nzambe tata bomba biso, érige un mur de rein infranchissable, au monde ya ténèbres koki ko atteindre bana na biso te, au nom puissant de Jésus, ni femme de nuit, ni mari de nuit, alléluia, mona bana na biso te, alléluia papa, demeure na biso papa, bongisa yango na barada na bango bamona biso te bamona bana na biso te au nom de Jésus-Christ bundela biso bitumba oyo ya butu nzambe tata haleluya ndeko nanga soki tokobanda kobondela boye yaya okomona ndenge bana étoile na bango ndenge ekobrille yango bondela ete étoile ya bana nanga ebrille yaya briller okoma mama ya star mwana ya komi ayebani mokili mobimba yaya étoile yango nde nzambe asala bongo na bonzambe mpe akomi ke tala évangéliste international mama na bango nani kasi marie te papa na bango nani philipe wana ndeko na ngai yango nde tobondela bongo nzambe akosala minene butu na maboko na papa yo te moto olobake moko te akoya perturbe akoya trouble pongi na biso aya papa ndenge libala na ngai pongi na bango ekokozala trouble soki moke te papa yo moko motoloba haleluya nzambe tata moko te trouble pongi ya bana na ngai ni ya ngai na kombo na Yesu Masiya yaya soki ozobondela ozokanga nzambe na parole na ye wana okomona kotindela oyo bashéri wana oyo akomeka ete atungisa pongi ya bana ndenge bakonika ye alléluia au nom puissant de Jésus alingaka azaka toujours nsima parole na ye mpona koexécuter yango alléluia au nom de Jésus notre Dieu est faible dans sa parole soki okangi ye na parole nzambe akomi faible butu malamu nzambe tata kimia na nzambe tata ezala likolo ya moko que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et vous garde alléluia que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et sur tous les enfants et qu'il nous accorde la grâce en Zambé en abondance na bino bana alléluia que le Seigneur tourne les regards vers vous et qu'il vous protège protection Zambé dans tous les domaines de vos vies au nom de Jésus na oyangai na bana bandeko pesinga papa na kam bana na bango nyonso papa Kikete Seigneur, pour protéger bango na ba domaine nyonso. Alléluia, spirituel, matériel, financier nyonso papa. Alléluia. Mon côté Seigneur, akanga na piège ya diable, mon côté ya bana na biso la manipulé par le diable. Non Seigneur. Non Seigneur. Grâce na yo est surabondée kat na bana na biso au nom puissant de Jésus. Lumière na yo est brillée kat na bango. L'étoile na bango est brillée au nom de Jésus. Et les déclare en tant que ton serviteur, Père de gloire. Ba côté na ma destinée na bango. Mon côté mon gars dévié, mon côté mon gars manipulé. Nyonso pona lokumu na yo. Na kombo na Yesu. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Acclamons, maboko makasi pona Yesu oyo apesi biso bana oyo alingete biso tolamuka na pongi sikoyo tobanda kobondela tobanda kobelela ye nzambe ya mabolongo na ngai mpona bana ya mabolongo na se okomona ya minene okomona esengo ekokota na ndako na yo wana okoyeba te bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Maboko Yesu aza na bomoi asangisi biso au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, nous avons 1-2 minutes, nous allons communiquer na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, communiquer na biso et zaliboye et pourquoi nyonso to kutanaka nangonga 21h awa na chaîne na biso de konangai kozanga te pourquoi nyonso to zalaka la prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. La prière à ne pas louper, la prière à ne pas manquer,
la prière à ne pas négliger. Ndekolanga yaka pokwa nyonso to sangana ete to bondela. Mais yamukola misatu ezaka particulièrement pona bana yango nde to bondela pona bana na biso potomona avenir meilleur ya bana na biso kozanga te ndekolanga. Mais tongo nyonso to kutanaka du lundi au vendredi na ngonga ya 6h ba heure nyonso nazali kopesa ezali air ya Paris ezali pe air ya Bruxelles yango ndekolanga yo oyeke ozali en dehors wana otala air na bino soki ekozala air nini yango tongo nyonso du lundi au vendredi na ngonga ya 6h mais samedi na dimanche wana nde tokutanaka na ngonga ya 5h30. Soki nano o s'abonner ndekolanga s'abonner na yo peut o participer peut o contribuer peut o sunga musala na nzambe o s'abonner peut tozali na deuxième chaîne na biso ezali pona ba enseignement kaka yango nde o s'abonner lisusu kombo nango lisusu ezali LRDC TV2. Il y a chaîne au place tozali la première chaîne ezali LRDC TV1 mais wana ezali TV2 OK pe lisusu kuna o s'abonner ba s'abonnaka pe mbala moko soki oyebi pete tuna pe mutu alakisa yo tosali susu système mususu ya sika ya ke soki oyebi ndenge ya kosabone te et surtout nayebi te soki na telefone ezali pe ndenge wana bato baza na ordinateur tikati video oyo ekende ti na suka ou bien ba video mosusu ekende ti na suka soki eketi na suka esili yango moko na suka wana yango nde okomona s'afficher et sengi yo ke o s'abonner wana o s'abonner mbala moko très facilement yango wana ndekolanga bo commenter bo partager na bandeko na bino na ba groupe bozali na ma Facebook bo partager pe na bato mosusu like pe soki ke nano like te eloko ya liboso soki okoti like nazomona bandeko mingi YouTube azolakisa ngai bandeko mingi bozali kokota mais bosabona na bino te nayebi te soki bozobanga nini bosabone na bino ndeko na ngai bozali koparticiper yango nde ntango ke yozokota ntango tozali en direct ezolakisa te mais ngai na tableau na ngai nazomona bino nyonso mais vraiment bosabone ndeko na ngai dimanche nyonso na ngonga 17h tokutanaka na enseignement biblique na émission Otobenga parole de vie yaka oyekola oyeba nzambe la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Yekola la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ et foi yaka na ma prière de konanga foi yaka na koyoka yokaka iloba na nzambe pete okola nzambe pe azolinga bongo otala na description okuta ba coordonnées na biso soki ozana posa ya contact okuta ba coordonnées na biso mais numéro ya téléphone okubenga biso kaka na WhatsApp na direct boye tokoyamba te mais kaka na WhatsApp yango wana ndeko nanga soki ozana problème spirituel tokosunga yo pe na prière okuta pe na description okuta susu numéro ya compte bancaire okuta PayPal na biso peut o contribuer pona musala nzambe soki osungi musala na nzambe pe akosunga yo ndeko nanga tant tokomi na suka tokutani susu mercredi prochain OK tant tokomi na suka tokutani susu mukolo ya lobi pour une autre prière agressive du soir au nom de Jésus. Amen, 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 amen.